quel que soit Fally a ma musique na biso na kosa leka waneza vinaye soki ba olobango bolobango na ndenge mususu waneza vinaye wana eza vinaye quel que soit Fally a ma musique na kosa leka mais Fally ngo pas ma musique na kosa leka to mona karaté ka drapeau beau flair du monde moi si amandef beau flair du monde moi si amandef beau tuna bangolo ni ba sali biso nzela kimbate ko leka te Luka Junior ne manemba pa sango yamba ye osula ne mambo wana tika na mama musique tika no yamba papa sango o mena mambo lelo soki ndeko na biso gotese ya lekaki na nini te na boso na politique te mais mambo e komieli ete boy parce qu'on ngasko elo ni esalanga parce que mon confrère Gauthier Sey akweya obinenge ça la passe beau flair du monde moi si amandef beau flair du monde moi si amandef beau quoi tonton Gauthier Sey na bingo non tonton yo bozio yo no moi na émission na bosolo na politique oye na yo obanjo sa no émission contre Fally skonde oza bongo bénéficier ni malgré la émission moi kanyote sala ma ba otindela mo bambon po na émission mako olia kitoko ba otindela mo bambon est-ce que bato na ba otindela mo ba otindela ontina suka bienvenue na monde na buzoba au moins qu'on a monde ndo kotiboy sache-le que kombo na photo na miniature elongwa ke ba jongo se o retrouver photo ya ba para na to photo moi notre photo moi sino photo famille moko na miniature aweza bongo bienvenue na monde abuzoba beau flair du monde moi si amandef 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 beau flair du monde moi si amandef. Coucou la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère laquelle vous allez suivre cette belle analysée par c'est vrai qu'on dit qu'à bébé de la presse ça tape pour que je suis autrement dit Moussa le garçon le plus reçu de la vie. Derrière la caméra il s'appelle Randy l'ami de Saint-Esprit. Babiso qui Saint-Esprit zalana amin des alakande Randy. Bon ici c'est Fleur Monde HD TV. Je démo et moi Samande Funa Paris que je salue déjà. Je dis déjà un grand merci à mon apôtre personnel éprouvé spirituel. Apporte Caleb depuis Canada, Laetitia Malonga yepe azalaka na Canada, Anaël Louebo ye azalaka na États-Unis. Badi so to boki bata Canada to boka États-Unis mba moko to yaka côté ya Europe et na ba Paris wana baza ba Brice Yanja la esprit de partage pourquoi pas à Natacha Nzingula ye bango bazana na ba Luzia Loulou et je dis déjà un grand merci à nos très chers abonnés bo continuer vraiment na confiance au bo copé sabiso bo s'abonner vraiment dans votre chaîne bo commenter bo partager. Yango ça le rato kende liboso pourquoi pas à ma maman je peux jamais finir comme ça dire un grand merci à ma maman Maggie Makinkulu grâce à elle ndebo comme on a pea ton âme Lola Timuzombo qui est mon père biologique Chris Mambo Plamedi Lozolo Loriane ma finga famille Oyo Yangai il s'appelle Harry Simbala Pembe certifié ndeko na Doudou Kinale Mbala pourquoi pas Landry Bala babi ba famille Oyo Harry Simbala là je vois héritier Mbala fidèle la maison internet les lots vraiment nazanga mon plateau na lina sala analyse ce qui concerne il y a makambo Oyezo le kasira soit le dossier ya Gauthier Sey na Fally Ipupa parce que ça dossier motoko lo belango te on a eu un bon temps de parler sur ça to c'est lango bien émission to c'est lango analyse to refaire donc so na lobby le na ya na me comme ça l'analyse ça parce que procès bibision sto zala na triplé na gombe kuna pona to suk sa procès en fait eloko e poussé ngana meka ko ça l'analyse eza biso ba congolais toye ba vraiment valeur ya ba artiste na bisoté toye ba valeur ba artiste na bisoté surtout biso to za ba panzi sango ngana lo baka TV ekiti saka pe matisaka. Lelo côté la miniature, côté la batitre Gauthier Sey a dominé. Oui, Gauthier Sey a dominé. To betele maboko mais to yebi après procès oni neye la ndeko na biso. Après procès oni neye la artiste na biso Fally Ipupa. Gauthier Sey aza congolais. Fally Ipupa aza congolais. To na pesa moi exemple moko typique. Tu es que ba makambu pe yaka ba divergence yaka pe entre ba musiciens nigériens, ba camerounais, ba brazzavillois et par-ci par-là. Maintenant tu es journaliste moko ya mboka na bango aleki na TV a sa l'émission contre mutu oyo ya mboka na bango. Ezala ate.
ezalaka te. Pourquoi kapa na biso ba congolais? Pourquoi kapa na biso ba congolais? Donc biso le autre comme on a question que lobby au vanda ozwa makambu, il faut diembela artiste moko oyo awasa la section na bamboka na bino. Mais ça to lobby ki to diembela to nyurie. Eza ke to ki tape drapeau na biso. To ki sape drapeau na biso. Biso nyeso batuloko ba fali, batuloko ba faire, batuloko ba fabrigazo akezwa Afrima lelo. O monango te. Toza na biso une photo tsa ba coup de pouce. Mais lelo comment mi ya musicien journaliste. Ennemi ya musicien journaliste. Tozo kende wapi? To kende wapi? Ennemi ya musicien journaliste. Est-ce que banamboka nini journaliste na musicien ba yo kanate? Ngana lubango biso na ba musicien to sala na abui. Biso to teka ba musicien na coin moko, ba musicien pe ba oteka biso na coin moko. Nga professeur na nga bien mutu mo pa bengi yo na tala ki ote oyambaki mutu kingandi buyu. Oh, tango le bi déjà ki na yambaki mutu kingandi wana donc c'est que batalinga en travers à mutu kingandi malgré sa plateau nanga. Je comprends. Nga ba propos teni ya Gauthier c'est en tout cas na skala jamais ko sepela nango. Quel que soit fali awami ma musique na biso na kosa leka waneza vinaye soki ba olobango bolobango na ndenge mususu waneza vinaye wane eza vinaye quel que soit fali awami ma musique na kosa leka mais fali ngo pa ma musique na kosa leka to mona karate ka drapeau et comment lelo batu baza libanda moi jeune fille to so la kanaye paradise aza camerounais boy les jours à tunanga tu vis on a moi je vis au Congo Kinshasa loba directement le pays de Fali Ipupa. Vous comprenez? Sur les Camerounais, je peux reconnaître le Congo en travers ya Fali. C'est comme toi, mais ma musique n'a que ça le cas. Ok, bon. Je suis pas là, moi j'ai toujours dit, je ne suis pas là devant la télé pour parler de Fali Ipupa. Mais na lobelaka ba bien fait na ezan nenga moko papier Hervé Stade de Martyr Bizorbi y a pas. C'est bon, toi c'est pas y a pas déjà. Toi c'est là y a pas bima, Robina y a pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Torobi na ya pas. Vous comprenez? Mais minus ko ba vanda ba kolobela ba mabe ya Fali. Bo lobela ba mabe ya ba artiste moko. Sko ba artiste ana o bo lobela mabe ba sa musala ba kiti. OK. Ba te ga tapa mboka na biso sko bino. Neti mutu loko atanto Gauthier sei. Na bingo no tonton. Tonton. Yo no na émission na bo solo na politique. Oye na yo, o banjo sa no émission contre Fali. Sko ne oza bongo bénéficier ni. Malgré la mission ma kanyote sala ma ba otindela ma bambon po na mission ma ko olia kitoko ba otindo ma bambon. Est-ce que ba to na ba otindo mbon na ba otindo lontina suka? Ba otindo lontina suka. Parce que si je comprends bien derrière toi il y a des mains noires. Il y a des mains noires au ba soutenir yo. Sache-le que ba to na 6% qui ndenge tozo loba. Ba to na so ki ba soutenir yo. Yeba ke ba soutenir yo de santé. Ba soutenir yo de santé. Sko banda boloba ki bo kene ko sala ben vertification pour na boye ba so ki disque d'or eza solo to ya lukuta to basina ki contrat na maison ya Vivendi tout pas jusqu'à présent to zo be preuve. Est-ce que boye ba ki ba ko c'est la journée date makambute ba ko c'est la journée date makambute lelo déjà le 18 lobi le 19 mission to za na triper na Gombi. Sko mon frère Gauthier so qui par exemple vina et simbité mambolobi ba épreuve à malamu zate parce que sur total mes émissions musu solo ba mambu des fois opposer question PC réponse yo moko olobi que yo lo ni non confirmé disque d'or wana eza lukuta parce que Sinap après ça disque d'or après 50 mais to moni Michael Jackson azwango après 9 ans Michael Jackson azwango après 9 ans wana zele Sinap te. Bah tu j'avais pas bien maîtrisé l'air non bah m'sou bazonga après bah 10 ans m'sou bazonga après bah 7 bah 5 ans ce qu'il fallait pour pas ezanine peut-être on a mis sur Gauthier au comprenant makambo te bah pesi d'exemplaires na ya pesi nombre d'exemplaires et fallait azote soka kokisi yango après 10 ans ndeba pesa ye to monaka na 2022 ils là vers février ou mars et baloba qui batika soki na 5000 exemplaires batika na 5000 exemplaires to lala to lamu ki to moni ba lancer sur message que si n'a pas baxi sous 10 000 exemplaires pour na ba catégorie na ya baxi par exemple ne 10 000 exemplaires pour na ba PC comme sur 15 000 yango me makaye pour na akomati na tana zo disque d'or et bolobi ke yo lo balisu ke disque d'or bo mona place ba sa ki festival te to zonga to ki il faut pesa biso pe ba épreuve oyo il y a un festival à Michael Jackson.
Et puis ça biso ba festival wana. Et naebité parce que moi je n'aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas. Gims pe azwa na Sinep. So Gims pas azwa ba disque d'or à Sinep. Fait beau l'accepter pe un festival oyo Gims place ni ba pesa Gims. Oyo le basu ke ba journaliste o ba ya kotika ngwana bazaka ba journaliste moko simple mais baza na France. Oh papa. Elngo za la mabe so zaki journaliste congolaise mutaya ko pesa. Teme zaki ba journaliste français. Sina pana to lo bilango za mamba France, c'est que ça normal. C'est que ça normal. C'est que vraiment eza normal. Parce que so zaki normal te to monde ba journaliste français te. Nanga ce qu'on a lo baboin. Ba pesa ki yango na stade des martyrs. Est-ce que zaki événement te? Et zaki événement premier conseil a fallu pour pas stade des martyrs. Yango ya ko présenter disque d'or wana. Mon très cher frère Gauthier Sey balubaka munoko ebetaka sima fimbu. Tongo lo balikambu. Moi je pensais pas que Gauthier Sey alobaki likambo ayebaki ki ememi na terreau. So ayebaki ememi na terreau alinga ndima ngote. Yebaki encore ebika ke tema fali pour pazana ye mutu ya kosa leka. Et ce qu'il fallait pour pas azane mutu ya kaki paka kokolo focus silence fallait pour pas oh mais on a kaki paka kokolo. Il y a tant de personnes bazolo baké fallait pour pas comment batu ba finga mwasi na ye ba finga mama na ye ba finga bana na ye amema bango na justice te mais Gauthier Sey kaka oyo tala yaya to ça la différence entre diffamation na insulte na injure na ebité ceux qui na bosana. Eza mutu mote amema fali na ba diffamation bo lokola a Gauthier Sey. Ezate. Gauthier Sey a seul unique. Fali pas passer à bien gang sa Gauthier Sey c'est parce que Gauthier Sey a traité d'abord Sinep baventurier. Fali pas pas ensuite disque d'or à Sinep. Tant yo Gauthier Sey yo le ba ki eza certifié na Sinep. Donc c'est qu'est-ce que Sinep va traiter fali ba comme qui baventure vers fali. Et ceux qui s'y par exemple, tu tapé les lots na po ya fali parce que tu refais de la carte Gauthier Sey. Le Rey Mag, un phénomène, un fantastico. Ceux qui les lots Gauthier Sey a gagné procès, yo ce au sande ni pour na Sinep. Il faut porter Sinep plainte. Si réellement disque d'or à nos qui on a Sinep. Il faut porter Sinep plainte. Il faut porter Sinep plainte. Pourquoi il faut porter Sinep plainte? Parce que bon tu appelles ça qui au disque d'or wana. Tellement que bon tu appelles ça qui au disque d'or wana. So Gauthier Sey parce que Gauthier Sey pas gagné le procès. Gauthier Sey a gagné le procès wana ka to loba. Gauthier Sey a gagné le procès mais c'est pour ça que Gauthier Sey a gagné le procès. Non wana fallait pour pas faux solo la peine à Sinep ba bon esasco ba ça va aventure. Mais jusqu'à présent papa sangwa kenda ki na maison à Vivendi à kota kité à suka ka libanda na papa sango azako assurer biso pe ko rassurer biso ke ba épreuve ezali. Bepreuve ezali ayaki azana bepreuve emona na lobby mais papa sango mais sango papa sango mais Israël Mutombo kokota na ba bêtise te ngape na olinga papa sango après procès oyo zonga maboso na politique eza boso na musique te tout mona ba influenceuse lokola ba maniqué de John ba leka na boso na politique bola Mami bola le kaki na boso na politique. Est-ce que si ko boso na politique ango peso e ba nango soutina nango te? Doye ba soutina nango te. Papa sango lelo ko yamba musicien munene yobi e komeli o passe. Pourquoi komeli o passe? Contenir ko loba na yo, oloba ba musicien nyonso ba leka na boso na politique. Sauf Kofi na benga ko Kofi Ipupa, papa ndima ka komba mwana yo, c'est ton fils. Kofi Ipupa mutu apesa kimbongo te. Yo o invitera ba tuté batu nyonso bazaba leka boso na politique ba pesa yo mbongo. Ce que to bani boso na politique wana za be mission l'équipe mission nyonso. Et l'équipe Karoup et l'équipe Biwan. Papa sangozonga na politique bando yamba nanu batu na yo nanu bando yamba na ba homme politique. Bando yamba ba politicien. Toza ata maponami. Yamba na ba député tout na ba onanu elo ni ba sali na bilan na bango elo ni bango ba sali et puis yebisa ba député na so bazongi susu so ba kesu ko postuler est-ce que ba peuple voter bango tout na bango elo ni ba sali biso nzela ki mbate ko lekate
Luka Junior ne manemba pa sango yambaye o sula ne mambo wana tika no mama musique tika no yamba papa sango o mena mambo lelo soki ndeko na biso Gauthier se ya lekaki na nini te na boso na politique te me mambo ekomi liete boye parce que ngasko elo nyi esalanga parce que mon confrère Gauthier Sey akweya obinenge ça la passe. Et puis ba journaliste moi je ne sais pas, moi j'ai eu la chance d'aller à l'IFASIC. Il y a ça la communication du média. Mais en fait, les lopes comment na cause wape. Na cause wape petite, na moto vient na moto petit, na moto na super na simse miko na PC formation comme on le canne na TV. Ngana comprendre ba chronique fois oyo bozolo bela circe le yo scram papa ma passa. C'est le ma benini o aya lobaki. C'est là albina fallait bien. Fallait un grand événement naï. Fallait qu'on se focalise na ba chronique fois na ba chronique mbembe na ba chronique nzala. Ma beni fallait aloba qui c'est le aloba kiana. Tant c'est là loba ma betu yo loba ne que c'est le yo lobi ma be. Mais est-ce que c'est le lobby ma malam? C'est le yo. Merci na toi des réponses au CLR bango. Merci c'est le yo. Na toi des réponses au CLR bango. Au lobby au vivra na monte te hôtel à bango te yo lobby makambo ko chanza invité. Merci c'est le yo. O banzo commencer le to lukaki. Mon très cher Gauthier Sey l'homme na yaki ming pa na yo. Papa Vanda sala musala na yo normal. Oui, je sais que il pas comme na posa otika ba émission politique oya okota na pona biso mais so za posa okota na pona biso fo ebande nini okota Gauthier. Fo ebande nini okota Gauthier. Bienvenue dans monde na Buzoba. Au moins ce qu'on a monde ndo okoti boy. Sache que kombo na photo na miniature elongwa. Ke ba je on se oko retrouver photo ya ba para na auto photo moi notre photo moi sinon photo famille no moko na miniature awa eza bongo bienvenue na monde ya Buzoba awa pe okomi pe na mambo yo na lobi de ki ozala bongo na pe so conseil so oza pe na mamba ba se belé tika so ko continue to ko mona pe ntelo mona yo ah ouais, ça bon na YouTube déjà ça bon parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se plater dans mamno ba lu que moi ben fraction moko ta ba ko ta ba aussi lango toi biso pe te zito bien pe te tebe ba caméra na ngi to bandi analyse to banda su côté les melo ya Gauthier to ko kende nango to ko le ya mamoni ande to le mbio te to so ke nango déjà ngai na selo déjà 10 émissions 10 analyses nga ne na zabu so compter ba timso da ba sel combien d'analyse pour 500 au moins ce soir lobby le 19 lobby kaka sous to sous ba kiti sous to tiel sous to bengi sous free boy to bengi muzungu to bengi formidable to bengi to bandi sous analyse to bandi sous analyse alors aux la famille na yo je sais que tu es une personne aux aka trop intelligent parfois tout le ba kini etinda ngai au moins mambo so to comme sous na po ezali pona ndenge osala ki sous deuxième élément deuxième analyse wana yango me marque yo monango ke osala na ndenge ki danger mais ça ki danger te et que no mabe et là soit celle sous batu certaines personnes passent comment la sous avocat Guy Mafuta aza avocat oyo ya papier Hervé comment la présence ya trésor congolo na makambu na yo batu nya so adje c'est so ba o vraiment ba landanga yi oyo ba landanga vraiment n'habitant des personnes qui papier Hervé derrière Makambouana. Papier Hervé, je ne pense pas qu'il y a derrière Makambouana. Mais il ne sait que papier Hervé a derrière Makambouana. C'est parce que mon présence il y a maître Guy Mafuta. Maître Guy Mafuta, ce qui concerne les avocats, les avocats ont un client ébélé. Et ça n'a pas de problème. À cause d'un client mort. Mais moi, si j'étais maître Guy Mafuta, tellement Marambo et Zali entre Fali pour Gauthier essaye. Nalinga qui te na qui ne peut défendre rien ngana ibsa ma Gauthier c'est Luka client mususu Luka avocat mususu et puis trésor congolais quelque soit oza ami à Gauthier c'est tellement makambo eza que tobi que Dieu c'est victime ezala na ba rivalité il fallait pas moins sa présence wana vraiment boyede papier RVT et là il y a soukanga ngana lubango wana je aimerais lobby maître Guy Mafuta akoki jamais ko kata musala na ye parce que déjà azo ki client na ye et tout mais trésor congolais s'appelle na présence na yote maître Guy Mafuta to ebi ke bokenda ki mikili na putu boy la biso be bref procès qui n'est tellement kitoko biso tout ça pour ça to iba vérité artiste fali pour pas ko sabiso to ko sabiso mais comme on a le col artiste fali pour pas azo ko sabiso parce que lo biso abaksa ki des trophées na Afrime des trophées na bitsawa Afrima plutôt abaksa ki des trophées na Afrima ce que to lo bani ce qu'on Afrima so ça kosa le cas
Ce qui a pris mes accords à l'écart, c'est que Fabregas a continué à cause à l'écart. C'est que Gezi Mawe n'était pas continué à cause à l'écart. Voilà. Donc, quand on dit que Zaki cause à l'écart, ce qu'il fallait pour passer qui ont carrière. Tellement, so peut Zaki paye Gezi Mawe, tu as bangwa, Aza accompagné na petit frère naye, ce qui Gezi Mawe Zaki accompagné na grand frère naye, bah même bisu na à cause à l'écart comme copie à clic na bango mais Fabregas le métier noir, motona bilamba à côté à Zuangopé. Donc, c'est-à-dire et ça m'a cause à l'écart. On a peine d'imiter que trophée wana nina ba disque d'or wana vivendi eza akosa leka gote sei moi ce qu'on est héros ba kangi osiko ozana be preuve malamu te ya gotier osalande ya gotier ma olinga ko ba toto ba no vana ka osala ka banalize ka tsima ka munoka gotier sei gotier sur internet gotier sei to comprendre pas trop le bilan pe. Fini la mise en tournée, ce qui commence bien finit toujours à beauté. C'est vrai qu'on dit qu'à devant la caméra aujourd'hui, je vais partager notre plateau de l'île des stars tout seul. La seigneur fait une analyse de MC Madame du cœur de Moemo. Si quand on a cette analyse dans le bilan sur plan haut parce que tout mec qui éclaircir tout vraiment temps normal. Donc, Gauthier c'est on a dans le banayo, so lingo koto bando ya mono ba musicien. Obando bete no masola musique qui est bandé ni au côté lango mais to e bilo sur plan politique représenter émission na politique qui va na émission ya politique qui na yo ndengo salango sika parce que monde eza passe papa sango zongelo yamba ba politicien zongelo yamba ba politicien tout ça en temps ya maponami benga ba politicien sola na bango boso na ba mamni o basali papa Hervé o pende na toucher point na yo papa Hervé Benda Trésor Congolo Matoyi à mon soutien à procès ce qui concerne maître Guy Mafuta avocat azala baklia na ye et bilé ezalango problème té c'est le yo merci au côté mauzongsi esprit ya wenge esprit ya bandal en tout cas félicitations à mon frère Fabregas Mbouyoulou Fabregas et osa vraiment première musicien il y a clan Wenge Oyo Azui trophée il y a Afrique en tout cas vraiment c'est le Congoman qui gagne. Puis la mise internet sur rester branché coaché de votre chaîne YouTube Flair Monde chez Demo Wemo moi ça mande funga na bino tokuteni na mikolo koya. Bah Dembo Flair du monde moi si Amandef 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 Dembo Flair du monde moi si Amandef